Solution TV, le miroir du monde. Mbote nabino bandeko bozuli baku ya kolanda émission nabino ezalaka sengo tango tokutanaka biso nabino pona kobeta masolo ya mboka na o etali mboka na mokolelo boyebiete ba au juge ya cour constitutionnelle bango misatu ba prêtaki serment liboso mokonza mboka esalimaki na congrès na parlement ba imboka na ngambo mosusu ba kotala yango lolenge moko tena bandeko mosusu tokoloba ete libala FCC kashi ya solo est-ce qu'ils allient kotambola na Zela moko topé bandeko pe ba komona ngo pe na nzela mosusu bandeko balandi pesi mbote bandeko ozami na 26 provinces ya République démocratique du Congo bandeko ozami na diaspora na États-Unis na Amérique na Canada bozali na Allemagne na Londres na Zambie bozali na Congo Brazzaville bozali na Mali na Guinée na Gabon pona koloba ete mokili bomba bozali kolanda émission na bino ya pokwa lelo na yango bandeko balandi sengeli to beta masolo na we salemaki mokolo ya lelo na congrès bolandaki bino moko mokonzi mboka oyo alandaki prestation de serment topé ndimaki oyo bazuzi baponaki pona ko tambusa mboka na mobeko oyo zermi de l'autre est-ce que état de droit topé zali passage en force pona ba misusu bandeko balobi ete mokonzi mboka a ko violer c'est ko violer et sengeli to solola nani to solola oyo azali communicateur topé molobeli ngenge to lobaka na ngambo ya PPRD FCC mwana mboka Jean-Serge Tiben oyo to mesana ko yamba ye na mwa mikoleleki mais mikolebele to mona ka yesu te mais lelo amona ni mwana mboka Jean-Serge Tiben bozongi na kati ya plateau na yo ya population bien que mikolo belé zali komona na soute sengela kaka lelo yo prestation de serment sali mapoto mona ete bino bilombe ya FCC ya kashi bondi koloba boyi malamu mbote mwana mboka na pesi ba union so bazola na biso na ndako mbote mboka iza na kokende na kati ya libulu to bengi crise parce que il y a un homme qui s'est entouré des gens qui n'arrivent pas à respecter la constitution au tchangwa en exécution. Ils pensent qu'ils peuvent gérer un état, un état d'âme, qu'ils géreront un sentiment, comme ça qui 37 ans d'opposition na balabala, qu'ils que l'État va gérer, un parti politique sous le bon limité. Nous disons non, l'état des droits veut dire le respect du texte. Texte ya liboso ezali constitution mobile ko li kunzi na ba loi organique qu'il faut organiser. Et respecter. Lelo yo ba juge ba o tokolo ba 3 zuzi wana ba ya cour constitutionnelle o toko benga bango lelo yo ba kambi mibeko asili ko prêter serment mais bien que FCC o yo zali ko sala partie bo pesa ki position na bino pona ko ba ete boko zalate ni Assemblée nationale mabunda kozalate ni Alexis Tambwe kozalate bureau yango moko pe kozalate pour la disponibilité FCC bakei na cour constitutionnelle pour la interprétation l'article 158 mais lelo mokonza mboka azélité lelo bazuzi ba prêter serment tala train ezali ko tambola bien que balobaka les chiens à bois la caravane passe malbe pa na yo maton mingi ne ko Flavien to ko rappeler ba na mboka to uti wapi tozo kende wapi pourquoi le FCC, lelo, na ba député, na ba sénateur, na les 2 représentants de la chambre, bazu partent dans la cérémonie, on a le kutato, il y a fraude. Nyon se bandi la nomination ba juge. Bisson na ba to mi beko ba droit to lubaka, forme na fond dans une procédure. To na kati ya bozwami ya ordonnance, ezali na sens to arrêté. Ce que vous respectez formité, sous kanango okozwa maye okoki kozwa ya tinate to faut que ça la biaisé. Awa touti wapi. Tata Mukonzi ya mboka a vu ordonnance a nommé Bazouzi. Mais ordonnance on a violé la constitution. Soit article 158 de la constitution et lobby boye. Cour constitutionnelle c'est la haute cour ya mboka na biso. Ils allaient constituer na 9 personnes, 9 juges. Misatou dans la présidence de la République, Misatou dans l'Assemblée nationale, na Parlement, Misatou na Conseil supérieur de la magistrature. Balobi, bato wana to bazuzi wana bakosala 9 ans mandat na bango. Mais awa to moni boni. Ba nommé bato. Ba juge Misatou. Misatou wana o balongoli to mibale balongolaki mandat na bango eza ko courir jusqu'en avril 2021. Ba violer constitution. Balobi pe ba kosala renouvellement ya cour après 3 ans. Mais kosala malolenge ni na tirage au sort par un juge par rapport à la composante. C'est-à-dire que tu as zuzi misatu mais ba kozwa bango kaka moko na kata composante. Wana na ordonnance chef de l'État et a respecté.
Non seulement que ba juge wana mandat na bango courir 2021 en avril, bazui bango mi balé na composante monko. Notion to principe ya tirage au sort ezalité. Et là comme sous violé constitution. Bazouzi wana comme bazeli bazouzi ya likolo. Avant ya ko déplacer bango, avant ya ko sala mouvement na bango, mandat na bango ezo courir, il faut qu'on soit consentement na bango, c'est-à-dire ba ko tout na bango par rapport à spécialité na bango, ba soit consentement na bango to volonté na bango pour la nomination et ça les maté. Bazouzi na bazui nomination na bango ya sika na radio, bazo ya ngote. De 3, basenga ki ke bazouzi wana comme bazali na côté ya conseil supérieur ya magistrature, c'est-à-dire conseil supérieur ya magistrature il faut fanda et discuter na ba père na bango pour qu'enfin ba établir procès verbal ya réunion oyo ba kotinda et pas tata mukonzi pour ba nommer nani bazuzi wana awa to moni na banda ba noma bango lelo ba prêter serment na kati ya bobungi to ya muyibi PV ya document signé par ba juge na kati ya conseil supérieur de magistrature ezalate ti lelo soki moto azali na PV à la kistabiso ezalate c'est du forcing to moni que république et l'ongwe na kati ya mibeko ezalaki république ya état de droit, c'est-à-dire respect à texte fondamental qui est la constitution, to comme dans une république bananière où les biceps doivent prendre la place des textes de loi biso tolobi te ba député na biso ba sénateur na biso. Parce que tant wana biso batuya FCC bato tozalaki na tant tozo la constitution oyo to koki kondima violation en permanence la constitution te parce que biso tozo aspirer que un état ou bengami démocratique qui se veut dans la logique de la démocratie, c'est un état qui respecte les textes. Nous ne pouvons pas cautionner que moto azali censé respecter mobeko lukunzi na ba mobeko mususu azala moto ayambo ya ko violer texte bana l'article liboso tina suka alors que azali kaka na une année et quelques mois nous ne demandons na 5 ans constitution sur ezalaki mutu mais si to kundi yango mona mboka lelo ya solo na robaki yango les chiens à bois la caravane passe bubanda kolela lelo te FCC bubanda kolela tango mokonzi mboka zwaka d'abord ordonnance ya liboso ya konomé ba mandataire kiungo akumwanza botelemela yango melelo banda musala bomoni te kino ndeko Félix Tshisekedi attaque beaucoup ganga na FCC beaucoup luba beaucoup sala ba marche beaucoup ba auto soutenir ba institution mais yeso azu mokano akoma ona suka akilanga na makelele te batu bakufa te ezate lokola na FCC bobimisa batu bobimisa boluba bobimisa mokano mosusu batu batamola batu bakufa machine à voter na pesi exemple nazonga na boyo bokei susu neloko mibale dossier ya Tunda ya ministre ya justice bogangi sale makabo ete lelo Tunda ali banda tokena dossier ministre tozali ya ba juge bogangi a violé au premier ministre au contre-saint au zalaki boete au boganga awa na betandoike partout mokonzi mboka a komisi nyoso na suka boko mona te keno bido FCC bozalaka ba perdant ndeko Flavien FCC a perdanté FCC na Joseph Kabila toza ba longi tout ce que nous faisons ici ezali rappel national parce que moto moko te azali na monopole ya ko violer constitution to kozala na coalition ezali boulangete ya protection te pour na violer constitution mais on lobby tozo gangate tozo lelate tozo ça la rappel parce que moto nyonso en tant que congolais azali na droit ya koloba que constitution ezala respecter maintenant comme ça histoire ezali têtu ba acte tozo poser lelo et ko coller biso na vie na biso mobimati na lilita mais na ko rappelo histoire ya mukuse tata ya mokonzi ya lelo est-ce que yeba ke ba noma après 2 jours azui mon coloto sous le bois limité abaniko passo la constitution sous Mobutu etikala lelo kondo change sekedi est-ce que yebi ke kaka ye wana akei na mapona mi contre Joseph Kabila azoate a organiser seni na ye na passation civilisée na ye à pouvoir na limité sous le bois devant mon leka a prêté serment etikala c'est de l'histoire lelo c'est de l'histoire et cette histoire là ils ont collé tina lilita naï. Mais si nos frères qui ont fait 37 ans dans l'opposition, pour notre bouka, pour notre tumba, pour notre policier, pensent qu'ils peuvent continuer sur cette lignée-là, il y a violation permanente de la Constitution, nous disons non. Mais les faits sont têtus. Naïe bisho qui a violation bandi a wate. Violation bandi na nomination, ordonnance à Liboso. Tata Mokonzi, à s'entourer nanani, qui tenye Kaboun, qui tenye sa moutou atika, et bemé à Mobutu na Maroc.
akimi la poto azana conseil ya kopesa tata mokonzi te bato babomi mboko kitengeye suna mobutu mais lelo conseil numéro pesa yo ordonnance au noma directeur de cabinet na yo mono omoni ozo nommer mutu azali na ndako mais la même personne qui n'est pas encore notifiée en tant que directeur de cabinet a contresigné ordonnance wana violation de constitution projet à 100 jours biso bayoka biso te to biso tata mokonzi projet à gouvernement il faut être porté par le premier ministre yende ko endosser responsabilité na parlement bayoka biso te bazui projet en 100 jours ba pesa mon directeur de cabinet lelo victime expiatoire à état de droit Vital Kamerhe dans la prison mais Vital Kamerhe a lu le procès j'étais où je faisais les choses sur instruction anani il y a chef de l'État. Il y a chef de l'État. Et nous connaissons, nous sommes intellectuels. Un directeur de cabinet, c'est un exécutant. Il exécute quoi? Les ordres de son chef. Mais les lots. Kabila tiki 1,6 milliard Nali bengi à l'État. 70 voyages. 70 voyages. Na une année 2 ans. Une année 9 mois. Les lots. Sort les 70 voyages des années. Sort des moutons. Na maison préfabriquée. Au qui était ministre, il y a urbanisme, il y a un rapport. Ma belle étude sur les salimate. Nous sommes des alagines. Libengao Kabila Tikaki, il y a 1,6 milliard. Basili Sayango. Pour que les lots, tout ce qui se fait sur le plan économique, ils allaient par terre. Mbokanabiso, ils allaient par terre. Tous les gens des visiteurs. Tous les gens problème les lots. Il y a économie, il y a maladie. Même ministre de la Finance, c'est là il y a la boule. Tu as évolué, tu as évolué. Henri Yavmoulang. Bon, collègue là, tu vois plutôt évoluer. Les gens qui ont été Konzamboka, Aouza Mokano, Oyo Sengeli, Nandenge et Amoneli pour être Congo qui est long à passer. Mais Balobi était même dans Wandeko Kabila. A viola Kapé, ma disposition, mon sous-sous. Kaka Lolenge de Félix Robi a violé, ma contre-saint, on est salé maga. Denga moko ndeko Kabila to lo ba machine à voter oyo FCC et télémarqué ça la campagne machine à voter lelo batu bakufa mais ndeko Félix ero kende pete batu bakufa te boko mona te kende lo lenga ndeko Félix ndeko Kabila ko kandidat et ça leli ya biso na bango ekeseni bango ça leli bango za makila batu bakufa mais a olu batu bakufite kabunda sala ki marcha na kabuya tango longo na Assemblée nationale batu bakufa sous Kabila c'était Kabila qui tuait les gens batu na bomba ki bango. Et d'ailleurs, curieusement, amnésie qu'il était, à ce ministre intérieur a démissionné, ministre à IDPS. Tu as aucun rapport. Général Kaïm Yaouto Koufa Awa, rapport aux oies, état des droits. Juge Yann Koufa Awa, rapport aux oies. Toti Kabilo Kouana. Et Zalelito et Saleli ya Bisso na bango. Alors, ce que nous respectons la crise des alliés entre institutions. Autrement, l'Assemblée nationale, c'est là. Tout le monde est l'Assemblée nationale, tout le monde est le Sénat, tout le monde est le bureau, tout le monde est le information, tout vérifier. Mais, oh, ça est mieux. Tout le monde est déclaré. Alors, beaucoup de dissolution parlementaire. Non, beaucoup de dissolution parlementaire. Pour ne pas causer la crise est déclarée. Parce que, tu banzi que dans le cadre de respect du texte, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, bakoka qui cautionné maïwanate. Et nous ne sommes pas hypocrites. Vous avez vu les textes, la moindre des choses à vous, vous nommez un juge, et puis vous avez l'avril 2021, tant que le mandat est juge, vous allez tirage au sort, ça va juge Mibale, ça dépend de il y a un quota. Ça va se faire. On nous a pas écouté. Mabunda tamouama. Naba sénateur, naba député, nabiso ba kei kunate. Ko cautionner ma kamusa ma liberté sous le bois par la Talibanie. To pesi pas mo longonia. Mais si koyo, tozo zelanine. Tata mon cause que tina souka. Parce que la crise est là. Tozo zelaya dissous d'Assemblée nationale, na parlement, a dissous de gouvernement. Et puis tu repères tata mon cause. Un peu du respect pour le premier ministre. Bon, tindi premier ministre na Lubumbashi. Pour que yo butu otika la kabundu na kitenge yesu. Bon, ça va ordonnance quand on a signé. Mais boni, au conseil des ministres, au premier ministre, oyo azozo net garçon de course naé. Comme un protocole naé qui n'est qu'organiser les naé prestation à serment oyo premier ministre est mon atelemé la ka. Kuna na Assemblée nationale, premier ministre premier ministre Azali Mokonzamboka. Mwana mboka. Premier ministre Azali chef de corps, il mérite respect. Premier ministre Azali garçon de course à chef de l'État. Premier ministre Azali protocole et chef de l'État. Est-ce que tant Kabila, c'est le premier ministre qui est. Est-ce que vous voyez un côté le mélange de Kabila? Tolobi. Tant on de Kabila, ça c'est le premier ministre de Moussala. Tout ce que on a côté le mélange de Kabila. Côté le parce que ma commission ça dans le nom. Étudier
dans le cabinet ministériel, Premier ministre a Moussala Nae, Kabila a Moussala Nae, tout était fait dans le nom. Mais l'élo, tout ça n'a pas la balle. Bah, présentant, programme à 100 jours, sous le bois limité. C'est dans leur manière. L'élo, bah, juste va prêter serment devant Banane. Question moi Lingaï, question moi Lingaï. Tout le monde ça va congolais, va prêter serment devant Banane. Devant le parlementaire debout et limité. Bah, tourner l'Assemblée nationale, va prêter serment. Mais reprocher. Mais Jean-Serge, on a communicateur à PPRD FCC. Nazo peso maloba. Oya soni na mawezanini. Tata mokonzi azo sala entrée solennelle dans l'Assemblée nationale, bazoyemba hymne d'un parti politique. Hymne national IDPS. Ezali soni na mawa. Sous la dictature barbare ya Mobutu et ça démanté. Les lombo réseau qui est en enfer, ezali soni. Et puis tata mokonzi azo soni unité à tamboli loboko nae pour nako. Victoire. Non. Mais encore si bon, victoire chef de l'État a militanté. Victoire à peuple. Chef de l'État a militanté. Amoni de Komabunda ayete. De Kolesi ta bomba ayete. Chef de l'État. On limaki te que chef de l'État dans une république azali militanté. Te mokonzambo katali si était devant ba institution mi balewana. Eza la Sénat, eza la Parlement bokansa ke kosa de maté qui inde mokonzambo ka victoire. Une nationale IDPS beti à côté peuple a gagné. Au moins il y a un message, un signal fort au à côté de Sanabino FCCT attaque au boro qui est dans la politique au bozani nango au bango balbaboza sincérité il y a kosa la musala pour état des droits ils ont gagné boka. Peuple est gagné te. Oh. Nomination va juge population gagné. Nomination va juge dans cour constitution. Est-ce que c'est là qui urgence? Ba osa musala bango ndenge c'est. Na tout ni ndeko. Et ça sous bazouzi à 2 points de visite. Ne Flavien, ne Flavien. Ba bazouzo ba za katikati. Tout ni nga motuna. Motuna zayo. Bien maloba pa noloba bazouja ku constitutionnel ma nommé bango urgence ezaki wapi urgence eza wapi population a gagné nini au contraire les juges nommés dans la fraude bah prêter serment dans la fraude ça frustre la constitution quand on frustre la constitution on frustre la mémoire collective d'un peuple donc na lingala bah c'est pas na bango te et loko moko ba c'est pas na ngo ezate au contraire va prouver les loke chef de l'état azali militaire et un parti politique moko Pambate, tout le monde muto apekisi ba militant wana te to ba combattant wana te koyemba hymne ya parti politique na bango na 4 et 5 mais est-ce que les gens peut perdre plus beaucoup dans l'exemplaire ndeko yo zali élégué à PPRD là yo zali élégué à parti politique le monde attend ndeko Kabila wana tango aza koya ba drapeau ya PPRD ancienne assemblée nationale batu ba kokotaka wana opposition batu ba komunda e ba ko salima banzembo ko embama tango ya Kabila ya kimalamu tango ya to kundula no kundula ko mona vidéo moko te on a 4 assemblée nationale ba hymne ya PPRD te hymne na lobité hymne mais ko mona ba militant ba ko kotana ba militant ba koti ba militant ba drapeau ba ko betela mkonzela ba maboko ba ko yemba hymne te o ko mona nulle part Kabila Togo Loboko comme viva, PPRD viva, nulle part. Mais le Lobo IDPS viva, chef de l'État Togo Loboko. On comprend que nous avons un chef de l'État partisan, un chef de l'État militant d'un parti politique, quelqu'un qui n'est pas au-dessus de la mêlée. Nous avons pris acte. La population a pris acte. Nous, en tant que FCC, voilà. Nous, en tant que membres FCC, nous allons mettre tout le... Nous allons mettre tout le batterie. 100 jours et salé. 100 jours et salé. Neko Flavien. Combien de toloté? Et bon, c'est pas Neko Flavien. Tika 100 jours et les cas sont dans les années. Bah, dilapider mbongo à qu'est-ce l'État? Les populations ont souffert. 100 jours, bah, multiplier salaire à conseil de la présidence fois 4. Sans tenir compte de la production et à mon sol. Oh, mbongo, il faut compter ça. Les lots crises des alliés. Les fonctionnaires sont impayés. Les enseignants sont impayés. Crise, balinko yokate. Ezali. Bana ke là si le lots bazongité. Parce que bazwa qui gratuité au Kabila dans la constitution, aye ba qui na gratuité, ba comité un slogan politique. Les lots ba élève ba sali marche. Est-ce qu'on veut que ba élève ya Gombe ba sali marche zonga Kabila? Ba sengi Kabila zonga pour nani? Kozanga boyoki. Oui. État d'urgence, ba viola ki ngona IDPS ba to kufaki sort na moto yebi. Programme à 100 jours, Mokarami Kamere et les autres. Alors, solution Zanine. Est-ce que programme à 100 jours, Oyokaki, Biroma, Marcelin, conseil spécial à chef de l'État, lobby, mon Solomaki, 69 ou 67 millions. Qu'on a procès à la qui a combien? 57 millions. 9 millions qui n'a pas. Ou on a population en Gaïba. Non, Bayoka. Alors, dès que j'ai cette communicateur et PPRD, communicateur PPRD FCC, les loyaux. Qui n'a état des droits et égalité. Dans une république.
Ndenko Félix, président de la République, commandant suprême, chef de l'État, le Bazouz va prêter serment. A Kosa Moussana. FCC, Bolobi Bokei, Kosa une interprétation cour constitutionnelle, sur les conforme. Pendant que Bokei n'a qui lobby, le Loya Sali Moussana. Bazouz va commandant Moussa pour mon condensation du acte, la prestation de serment, cour constitutionnelle s'est vendu. Sikoyo, solution Kozanine. Est-ce que FCC a Kokata, coalition, alliance na cash? Topé ba okende sika moko me balangage mon côté crise de kokota population ko souffrir moko zamboka boko pousser la dissolution ya parlement na ba gouvernement na bilo makambo so abomi yango toko koma wapi na population pour na kosukisa message no akimia na peuple congolais pe na moko zamboka pe na bandeko ba ko message akimia ezalite oh ma chef de l'état ko sala kimia za mboka te bolganga iyo merci kimia ezalite ko ba na ticket si to banoki ezalite urgence ezali na Beni urgence ezali na Isiro kuna mayela ko tia pona ko sisa bitumba ezalite Maye les alines à Kocha pour violer la constitution. Qui m'y est alité? Qui m'y a égouzala wapi? Tant que élève, banamikié, balobi baké na kélas batangité parce que les enseignants ne sont pas payés. Parce que bateau bakanisa qui va gratuité enseignement comme un slogan politique, bah échoué. Qui m'y est alité? Les militaires ne sont pas payés. Qui m'y est alité? Même dans la service. Les militaires sous Kabila, ils étaient payés. Ils étaient payés. Au Gérard qui 18 ans. Qui m'y est alité? Babi ça qui va police aux 500 000 francs. Ti les lots, ba police ba zozela. Qui m'y est alité? Tolobi boye. Voilà. Mato imangongi so qui va continuer. Ba ko beta mutu na mur. Violation de la constitution, oui. Ba continuer. Nous allons voir où est-ce que le chef de l'État nous amène et puis à Rosuka wapi. Parce que ici nous nous disons, le FCC en tant qu'une machine politique, nous n'allons pas nous faire intimider. Et puis, nous allons mettre toutes les batailles politiques en marche. Violation et salemi, c'est déjà, c'est un symbolique. Ils sont cohérents et jusqu'au bout. Des réactions. Et puis, nous allons dire au chef de l'État qu'ici, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire. Tozongi na monarchité, tozongi na royaume. Il y a bato akabo ya kamongate, tozali na kati ya république, république ezo senga respect mibeko, chef de l'État zali na pouvoir na ye. Pouvoir on a l'impression que ezali beaucoup de prérogative na bango. Merci beaucoup. Parlement paix, bazali na prérogative na bango. Ceux qui bango lengwa zonga biso sima, biso tozonga sima te to kile liboso en attendant peuple azo souffrir parce que urgence soyo, il faut ba chama yele. Pour le retrouver ba solution pas peuple, bazo cha yangote, mayele na bango nyonso ya kitenge yesu kabunde les autres, ezali pona bo buki constitution, on a reviolé une loi organique pour qu'enfin, bah, se maintenir au pouvoir. Nous leur disons 2023 quand on a une élection et puis les meilleurs. 2023 élection, bah, il faut recensement. Tu aurais déjà élection il faut recensement. Mais recensement il faut 3 ans à 4 ans. Pour les 2023 ma population les vagabonds politiques Basile Olongo, les vagabonds politiques, bâtonnette, oh, nyonso ba yebakiawa, recensement ou autre, oh, tout ça la réforme na constitution. Bon, ici na Covid-19. Tozali na une année ou 2 ans, il y a mandat chef de l'État, 3 ans etikali, baluka mosolo. Machine à voter ezali. Oh, le ministre président de la République ezali. Na 2023, ce que Zamaka Sazongi, ce que Zamaka cité, et Robin s'appelle Moutoumoussou, président de la République. Voilà mon amour que Jean-Serge Chibin Zakesengoming, mais na un message mon côté pour la Chantini Gobila Oyo, Bozala Razalaka Oyo, Bozali ko soutenir, na Moussala Zali ko sala Chantini Gobila Ozagi na Mikila Poto, Asili ko zonga, na banzi ete tomo na internet tango, itikale ka projet Zando Zongi te. Gouvernement il y a vu la Kinshasa, tout ça, Maton de Skazali. Attends message mon côté. Moussa les Osalema. Misala Elenge ces eaux continuent, Avenir qui quitte les eaux continuent. Électrification à Ville Kinshasa Mobimba les eaux continuent. La ville au courant comme passion. Non, électrification continue. Boulevard des temps toujours moins de pays. Donc le travail est en train d'être fait, mais aussi à Outimi Kilapoto en Indonésie, na président de l'Assemblée provinciale pour réfléchir, co-signer un partenariat, na ba partenaire public et privé pour qu'enfin Ville Kinshasa et Zoa, infrastructure il y a bien. Et ils ont aussi un partenariat sur le plan économique, dans le développement. Le communicateur, il y a PPRD, FCC, Elenge, moi, Namboka, Jean-Serge Chibin, Totondi Botondi. Totondi Botondi, surtout, président de l'Assemblée nationale et Sénat, député, sénateur FCC, Longonia, Bolakisi, que vous avez Bali, Tata Moko, vous avez la constitution, a prêté serment, Nabazuzio et Lokuta,
na ba parlementaire debout sous le bois wana etali bisoté ba juge on a ba prêter serment ba ordonnance pour bimisa kuna biso kota la bisoté parce que nous estimons que ba violer mibeko baza bazuzi il y a violation installé na violation ba ko travailler na kata violation nzambe tokosuka wapi voilà bande ko balandi tokuta ndo bien invité mususu pour mettre maso Congo pourquoi de mabota na bino matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.